Donc si tant que vous avez un mamboissé Léo aujourd'hui raison a expliqué que nous avons de la lipa na sardine na coca na fufu na loso a expliqué que nous avons beaucoup la sauce et là on a surtout comment on va dire mais tu connais ce niveau matika deuxième rapport aïe 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 on a dit déjà d'autres assis ça nous fait ça on comprend mieux que c'est Léonine on fait ça rapport si nous on a profiter c'est le tika na kasi baboyi ok tous sont era s'il vous plaît tant que ça kaka tika na baboyi wana yozo kanisele la kanga na kali boya mais vous devez tika c'est de profiter na la kati na likambo la carrière yo sauter era na transparent na la kati c'est nena baki nene ya asilisa prenga na loba d'accord désolé ça ya Serge Aza ah nene ya tika c'est le apema tika c'est le AP ma réponse na eto komi na été l'autre na nene ya loba kasi to pema pe loba emi bala aussi si mama sele yo loba mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Malgré beaucoup la malgré beaucoup la matinée, je respecte. Abina WhatsApp. Oui, pardon. Abina WhatsApp. Elle sait que frère Aza désolé ni qui faut ta cause ça quand. Donc sincèrement, ce qui m'a dit na yinio neni apolo baki likambo. C'est une normal c'est. Les gens musiciens au moins ngana ya na chinote Serge Mabia non tout le monde a qui quand on regarde la télé ma camion sur le bagano ça sûr que c'est que ça au moins tête yamba na ki bien na kangi ke photo ngana bandi ko poster avant même ya poster ngana chaka na motema te soko le binga mulelo lobi okuna na bosani na ebi jour nzamba benga ngate nzamba benga ngakuta ngana likambo na motema na kolinga ngote amen nzamba fois benga ngakuta motema na ngapolele temi ça veut dire que j'ai pas de problème avec quelqu'un surtout YPT mais dans la musique au monde il y a le bibo ene na comme na niveau ko na mbo na ndenge comme il y a zani na ba mo et ba ndisete natala na mi souti un temps na bakolo baza abina pesa explication de nya koma ndwa na po azana passe moko azana vraiment on le ko yo sala explication et à sala 12 ans amona rabana na été mais yo omona rabana na ye mais au sala teke avant akomona mais au sala teke o chape wana ya singana bana ye et en plus l'album na yo Obuaki mama ya bana na ye na mobali na ye alors que ye akoki osala kote mpona yo era bloqué bateau batie babar au moins 18 oyo bato bapirater live s'il vous plaît on continue la vie privée pena tonton pour moi que ngai naza na défaut ebele comme toute autre personne comme tout autre humain mais bino bozali nazo bino roba exemplaire ya des personnes mises en prépondérance, ils sont en évidence. Là, on a un échantillon de la population congolaise. Je pense que nous 5, yo, le puissant, Kelo, Mokondi, Bakali, Boyebina. Boyebina a des défauts, n'est-ce pas? Na évité déjà ce botambola quelque part beaucoup de temps on a défaut il y a ingratitude jamais comme déjà na défaut on a yo kamate na obanda défaut ingratitude il y a qui ingrat na qui mkolo moite ouais et siko musina muta yebi ndenge na saila mutu na plaisir ile akina huko musika te nene ya bimi kolo bando benge nene ya kelokelo sudi bando benge nene ya wata ouais la façon dont nene ya ngasa le vérité plaisir mususu peut être mususu pour ça la tonton promo plaisir il faut le baler au mot pour la era selon tonton promo on attend mususu satisfait voilà mais ngaba attaquer ngana nyonso na ngati moi déjà ma carrière na bandi yango banda tout chano noué la sonne mutabimisanga
Oui, ta maison est attaquant, il y a danger, tomber, banana, il y a des tout, pauvre, il y a des cacol, Sankara, Piroger, Papi les Princes, tout, la musicien. Mais je pense que il aura hérité avec un gras et n'est-ce pas? Ça veut dire que ceux qui m'ont pendant longtemps et surtout Mouto Abini Sangakutu, malgré ma première cause, malgré ma guerre, malgré ma poubelle dans les gosses, mais ma traitant a dégraté dans ça veut dire que ça. À ça, pour nanga a parmi les bases importants dans la vie, dans la carrière, nanga. Surtout pour la côté net sécurité, nanga la kini, affection. Mon bisou à tout le monde, libanda ça ba parents, hein. Quand même, kina kina mutu nebi qui a un seul problème, on a toujours wana pour nanga. Donc, c'est notre papouche de faire ça nga mawa parce qu'il n'a parmi bateau qui a des sévailles naturelles mbeli. Donc, ma mbese belé, si on a besoin de le bâton, on a qui pour les là donc voilà. Karine, on comprend l'attitude, non? C'est ça normal. Et puis là, on comprend l'attitude de Karine. Karine, où est-ce que tu es sur la mama bolingo? Tu es émission. Quand ça donne le banet, tu as le banan mobile, na ok. La kanisi nde mambo belé pienga mawa. Okanisi ndio tini. Okanisi. Vina ngai. Ambeni. Vino esali. Papouche ta. Na Karine, na Karine. Papouche Karine. Ah, Christine Dessa, yo ici soir. Karine posait une question, pardon. Karine, comment elle Christine Dessa là va y ici soir? Christy, au ben ngai sous minu ba bengani en orchestre. Ah. Karine posait une question. Papouche nga question na ngai boso na tout na différence nini eza na chemin de la gloire na ba album no musus au sala vende yo moko relati casque. Différence eza ba texte. Différence eza ya banzembo ndengo yembeli ba rumba parce que ba rumba mbalo en fait to sentir en pas comme ba o avant. Nyonso eza bien mais en fait na ba moto moko o yaka na on a évité ce yo moko au salaire différence ça na même RO composé banzembo. Voilà, avant Karine avant de répondre dans le banana sur le bien. Déjà bato ba ta biso eza émission te. Eza ba ko tuna ma kambu to solo la. To ko ya mo. On va appeler le mot parce que ni sous ba ka c'est one déjà question réponse net émission. C'est un live où je voulais mettre en publicité, être en avant mon compte TikTok et après là sur la peine na profiter sur là ba ko anga. C'est que Karine avant que tout le bama moi sur que les sanga ou changa mbeli ba mtu na siko na peut-être que tu en as sur la tête pendant ça fait l'amour hein makambo na yo ezala ta na tête na ngati donc ça une papouche thème malala na makambo na motema muta ko blessé nga oui mais natala nanu est-ce que nga na blessé taper mbala moko avant la décision sur moi muta ko blessé nga oui natala nanu ba makambo nyonso banda mo muto na selanga mabe na yo ezala pe couvert na babolamu et ça sent l'amour note on a pêché avec mananga na il côté raison normal kaka nyonso asa mpo na nga a parmi bato baza important na vie na nga na carrière na nga surtout mpo na côté net sécurité na nga na kini affection mon biso bato tokola libanda sa ba parents hein quand même kina kina mutu nebi qui a un seul problème on a toujours wana mpo na nga donc c'est notre papouche de faire ça nga mawa parce qu'il n'a parmi bato qui a des sévailles naturelles mbeli.
Donc mambo ese bile sio ndio ndolo batam suna ki pour lela donc voilà. Karine na comprendre l'attitude na ote ça normal te. Et puis non comprendre l'attitude de Karine te. Karine o ezate o sur la mama bolingo to se mission. Eri wo so na nani. Kasa do loba neti o loba na mobali na e o ke o loba. Na kanisi nde mambo ebele pienga mawa. Okanisi ngeti ni. O kanti. Vina ngai. Andeni. Vino sani. Papusta. Na Karine ngane na Karine. Papusta. Christine Tessa, yo ici soir. Karine posait question ko pardon. Karine comment notre Christine Tessa là va y aller ce soir. Christy, obenga ngai su minu ba benga nyo na orchestre. Ah. Karine posait question. Papush nga question na ngai liboso na tuna différence nini eza na chemin de la gloire na ba album no mususu o sala vendre yo moko relati casque. Différence eza ba texte. Différence eza ya banzembo ndenge oyembeli barumba parce que barumba mbalo en fait to sentir yango pas comme ba oyo avant nyonso eza bien mais en fait na bamoto moko oyo eyaka nango nayebi te so yo moko osala différence na même air ocomposé banzembo. Voilà, Karine avant de répondre na nyonso olobi déjà bato baotala biso eza émission te eza bako tunanga makambo tozosolola tokotoya mokoana mpe na eloko moko parce que misu baokasala wana neti eza question réponse neti émission. C'est un live où je voulais mettre en publicité, mettre en avant mon compte TikTok et après na sur la pena bana profiter sur la ba oanga quoi. Siko Karine avant que tolo ba mwana so que blessanga o changa ndeli ba mutu wana siko na woni so na peut-être les tondo sur la tête pendant moi. Ça fait l'amour hein. Makambo na yo ezala ta na tête na ngaki. Ça ne pas pousse thème. On a la na makambo na motema ti. Mutako blessé nga oui. Mais na tala kananu. Est-ce que nga na blessé taper mbala moko ti avant la décision sur moi. Mutako blessé nga oui. Na tala kananu ba makambo nyonso banda moto ana selanga. Mabe na yo ezala pe couvert na babolamu nyonso. Ça sent l'amour. L'autre. On a pêché avec Mananga na Yves côté raison. Normal on a commis nango. Soki na lati veste, na lati blouson, neti blouson oyo, neti blouson oyo ngando o, blouson oyo yangando tala kandiza, tala blouson oyo, blouson oyo. Yake dinango na gambela ta kota gambela ba dinga. Yo ko kota makamabino ba fabricage te. Ngana ebisio bien. Kapena oboma nde na ngai. Ni ko boma awa te yo zala au milieu du village. Zo simba te na zo meka simba pona nini. Zo simba te ngana kati. Ça va toquer président. Au moins la musique ya Congo lokuta eza trop. Bano ba na lokuta trop. Bakosaka bato ki baleki biso na bambongo. Bakosaka bato ki ono baza danger. Musa danger ngo wapika na mboko oyo mboko oyo matika songo ngana beti to matina lati to nalati bato to ekomosala nga esengo so namoni bana baza koévolue na bibana boya kozwa babombo nyonso na cadre lupemba kini esepela Congo Brazzaville mpe esepela matika songo epuis yozaka grand maes mpo yoboka bango baobina grand maes matika songo moi na maison mère so tuni bango moto alata koleka nga za te moto bazala na barelation ebele koleka nga eza te
Mais l'isolo ya ezaka G17 ou 18 bo matin na ngo bintu na fasha bintu na baba kita oyo kolata bokana te ye pataka na programme mais erupa nayebi kutu makambo wana te ye moko Richa yebi na la samba na olata versas ya mukanda ngam na ye na idéologie oyo monaka ya komona babenga ngo nini ngam na ye na idéologie oyo monaka ya babenga ngo nini idéologie ya truc catalogue ngam na ye nango wana lirambo abeta Gianni Versace Medusa tout premier mon premier ah na opeso kisi na ozala na hermo Xing Shang na on va na place au Karel